Non, c'est là, non. Tu peux avoir suite, bon. Oh, bah, boy, Kabila, pas ça, on va dire petit. Bah, les bossons, on a besoin, tout ça, c'est la corruption. Non, non, non. Eza Kabila, Eza Tshisekedi, bah, corrompa kaka des chambres à parlement. Bah, quoi ça va tout. Est-ce qu'un gouverneur, tu peux se poser la décision chef de l'État et conséquence à ce niveau? À côté, peuple, alinga bimele mutakala na tongo. Basali marche. Basali marche, donc il faut destituer Ngobila. Les agents sont quoi? Na la vie, les agents, les agents qui n'aiment. Aka ko senga bana poto mbongo kuna uba pesa osala ni na mo potoa. Et les agents quoi? Les agents journalistes auti wapi? Et les agents professeurs d'université. Kasi ba voter pour la bola. Ba bola moi ça le côté. Bazo ko sa bato bana lokolo pangu na mbaloy. Bakotia mo sabina lisoko koba. Mbaloy. Daniel Safarole kana ba Daniel Safarole na base. Ya kitana na base. Le garant de la nation, c'est le chef de l'État. Quand il parle, tous les institutions font un rango. Mais comme le président a lobby, gouverneur Abimi, a salué, a lobby, a été la conséquence. Il y a 2 jours, moto peli, c'est là le jour où on a battu ma sassi, un embouteillage. Merci beaucoup Nabate Belé bakozo occasion ya kolanda émission na biso na 3W Congo France wana moni ba mon boss mais c'est Didi Dipumba kota la biso na musika na kata Lyon na pesi mbote na yebi héros yo bate Belé déjà baza capté kolanda émission na biso. Merci na maman Chantal Alphonsine o vraiment za musika kota la biso maman o ajuli kanisi ya ko sunga bande ko na biso ya este ajwaki biloko vraiment na yebi otala image wana kata ya 3W Congo France azui baso ma pour tableau ke bilé atindi na kata est. Merci na maman Chantal na art o salia malamu laksi ke motema na bolam koluka kosunga ba congolais o ba na pasi na ko bo santé ma meme nzemba motema tous pepele ya mbetolo Arlette Bonanzo bate belé balanda kabiso papa na ngai Léon Banze Ben Mot force tranquille le autre na prophète ngefa na zone lié par rapport ya semaine autour les cas actualité ezali ya politique to komeka ko sola to ko simba partout ba voiture oyo ba pesi ba bazonga ba pesa ba député moi moto mon pour des opéla kuna quand on soit bazole la koto social ezate mais ba député kuna ba voiture bazozwa et moi mon prophète ngefa pe lo ba ya moto pesa ka raison mo pas ani na raison za rapé na bo solo lo ba la kati ya mboka ya Nzambe prophète ngefa lo sako nanu Nzambe l'équipe na makasi mona le Cédric pour na prière parce que là to koloba tout. Dans na lobaka à mon chapitre 3 verset 7 à 9 Dieu ne fait rien sans tout vérifier sa grâce serviteur. Tout le monde a kamakamzo liboso. To lobaka. Le quoi monde comme monde de Saint Thomas. Batala na miso. Et l'autre soki wapi. À mon poteau. À mon poteau. Dans tout ba mon poteau na mboka monsieur. Nous ne sommes pas contre le pouvoir, nous ne sommes pas contre le gouvernement, mais tout ça contre l'action de Bango Sala. Ce sont les mêmes actions que Kabila Sala. Qui tombent dans le Sambo, pendant tout Fungola, Ngouma, Dibou. Nzambe batela mama Emiline Zemba ici Kazali Kuna. Kolo Sunga ba Congolais nyonso bazana kata diaspora. Tala pe intérêt ba na Kivu. Congo to komi bis ezate transport ezate to zai kokufa tozo kende wapi maoneza la kati na biso Nzambe soko simite ma diaspora te biso to kokufa l'état zali démissionnaire mboka ya mopotu ya ngoto bobo jamais vu dans le monde. Les pays riches, les peuples sont dans la souffrance. Ce sont les gens qui cherchent les intérêts propres, pas les intérêts de la population. Seigneur, le tiki bango na boko na yo. Ézéchiel 36, verset 26, parce que vous mettez ma sika ba peuple ils ont quoi. Ils ont maï, ils ont courant, ils ont bilia, ils ont hôpital, ils ont même enseignement. Mais quelle confusion, mon Seigneur, mon roi. Mes députés 500 jeeps. 160, 16 000, 20 000 dollars. Et peuple 60 euros. Nzambe banana biso pour ceux qui sont biso na komona sur masia. Amen. Lo sa comment na Nzambe? Ba engela nkema engela etaf. Lo sa ko prophète ngefa. Bozinu amai ba megana mosapite ne na singadi. Lo sa ko yasuka prophète ngefa. Chokoli londe makamu. Chokoli londe mbongo. Ya mo le na iloka système abagi yo temi balenga na tina nga moko. Na bito kende ka bongo mona ke le kanisma ma Chantal Aziro aider bande konia est.
Mais tolobi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Elle a signe amour. Hein? Maman Chantal, elle n'est pas ministre. Maman Chantal Alphonsine. Alphonsine. Ni gouverneur, ni président parlement. Mais Ayoki, Bandekone Bazana passe. Yango tolobi était Jean 13 verset 14. Je vous laisse donner commandement avec précision. Aimez-vous les uns les autres. Ayoki passe un vrai patriote. Et ninga ne ba congolais. Nasunga bango. Hein? Matthieu 10, 40, 40 et lobby. Oh, il y a personne qui a maille à pas maille sur lobby. Akobuka ngona sepi na lola. Nzambe apesa mamo bomo imolai. Nzambe apambola. Malheureusement, baida kinga na tango église ko yakite pe na constitution ba tshelo boko te likambo. Te ba rotia, ye atsara pa. Non, atchete. Ya rotia, ndonga yoki déjà bo ya rotia. Atchete. Mais sinon il y a sali maman Alphonsine. Ah, vous êtes président, c'est quoi, on a président en 2023. Pour voter. Pourquoi vous êtes Fati déjà. Comment papa, la politique, ce sont des œuvres. Quand les choses ne marchent pas, Hein? Maman, on a Alphonsine. Nzemba. Maman Alphonsine. Jamais, comme député, ni ministre, ni quoi. Mais Bolingo et bon maman, avec au Soudan, comme président de la République aux Andes. Congo bongi. Tala ce sont les gens qui vont appuyer bango. Na lobi yango pour le fanatisme était. Pas ça mais non. Hein? Fatima Potou. Ozomona Fatima Potou parce que mboko zoke na Potou. Il faut dire la vérité, ce n'est pas béton. Na pas béton mais oyo ezali liboso ya béton zani. Hein? Ezali moellon parce que moellon est qui béton. Parce que moellon le Fatima béton. Oui, moellon des peuples. Parce que peuple c'est le déteneur du pouvoir. Ceux qui peuvent bazoli ate. Tala maman oyo. Nzambe apambola ye apambola bani na bata libota na ye akene liboso so ipa ko tia maboko pona construire église ndenge pe kwa biloko Nzambe apambola mama na kotika ka te ko bondela pona yo parce que olekelinga. Merci prophète Ngefa to fongoli prophète Ngefa moto to pila na 2 jours à transport to vandika be transport et mati transport 1000 francs par rapport à gouverneur Gentilingo. Non ba moto koma ki kolongwa bandale na mboko nini. C'est les morts, c'est 4 000, 3 000. Ça dit quoi? Tozo Tamusamboka na zenge. Chacun son roi na place na yi. Président Lobby. Donc, je n'arrive pas que l'administration ne marche pas. Le garant de la nation, c'est le chef de l'État. Quand il parle, tous les institutions font un kango. Mais comme le président Lobby, gouverneur Abimi, a salué à Lobby, a été la conséquence. Il y a 2 jours. Mote Peli, c'est là le jour où on a fait Massassi dans l'embouteillage. Ouais, lieutenant, capitaine Moga Bimi, Azo devient là, embouteillage, capitaine, civil, na taxi. Yo, ko le kaboete, bandi kotombu kangana zanani. Aya, telemi, abuki kutu minga nanga, mutuka, abimi si revolver na mbeli, na ko poursuivre parce que tentative d'assassinat. Ya bundana est pas là-bas, na ba intérêt mwekunate. Akana pas rendre de bango makasi kaka aw. Ba policier il faut mon ba congolais bazali na ba soldat te. Boba wasisi ya guerre na est. Muna yo na fanatisme ngo ya pamba. Fanatique. Guerre si na est ba bisio. Guerre si li. Au moins te mokanza mboka kenda ki. Guerre si na est. Guerre ba bisio guerre si na est. État d'urgence fruit na ngo ezani ni peuple ngalinga parce que guerre ça d'urgence zali le peuple comme ça toujours ba ko zokufa. Osomona. Ponga na moni na minduki na est. Ça dit quoi? Tant que le capitaine de Sarato, l'état-major général, les policiers, les bazalaki, les roulages, les kimi, les talamboka, les potou, talamboka, les soldats, les bazalakate, les soldats, les civils, les salés, les bimisi armes, les bomamoutou, les intervenir, les capitaine, l'état-major général. Est-ce que Kassongo, éducation, c'est pas soldats, Kassongo, Kassongo, général Kassongo, éducation, c'est pas policier, les soldats, au moins ba créer rébellion na mboka. Oyebi soki munyo kole leki c'est la rébellion qui oyebimaka. Munyo kole leki. OK? Soki ba soda. Bazo nyoko la peuple. Et puis bazo nyoko la peuple population na marko na mona ki poso ngala ki victime. Balinga ko betanga arme. C'est 2 jours oyo à cause tozo fungola nzela, tozo la sabado papa. Bazo tout bazo le kaboy. Pe azaki civil, pe na taxi. To ote ko yiba taxi ko yiba. Abomaki chauffeur abomi chauffeur kuna boto taxi ya bato azako ya d'accord mala bandi ko tombuka bimisa munduka betanga est-ce que mboka ko tambola ndengo nous disons
le mboka oyo ezali ya zengle donc pays oyo tobengi ya ngotobobo oyo mpe tolobi yango pays oyo tobengi yango ya Gondwana. Parce qu'un gouverneur tu peux se poser la décision chef de l'État et conséquence à ce qui boni akoki te peuple alinga bimela mutakala na tongo basali marche bato basali marche na donc il faut destituer Ngobila. Il ne mérite pas il ne mérite pas yango tolobi osomoni so Ngobila sa musala bien abuka zano zande tongo makan na le tango bazela mbongo mbongo ngo uta avant buka eloko il faut za mbongo na maboko ta le loko o ba belge batika eloko ba belge batika monument ya ko ba ko bongisa biloko ya mike mike asali lolendo l'orgueil o ba bengi un Pierre chapitre 5 verset 5 asuki le loi ba beton wana armée et kwaya matiti ebima bampuku ebima sikakune koma banye bakomi wese munene koma kuna regarde les gens oyo bazokanga mosala Fachi bazo contrat Fachi sans le savoir parce que Fachi n'a pas de conseiller mais baza na kata nini union sacrée mais union sacrée décide union sacrée ngona ça ba union sacrée pour ni ba appuyer chef de l'état union sacrée beaucoup ko bloquer l'action chef de l'état mais avant de compte rendre na 2023 devant le peuple congolais et là Fachi ko et là ko nini Fachi après sa cahier de charge na nini non mon nini silitaire nini silitaire faut y bon mamba bien peu ko ya na des ans etikali muna ezali impossible motataka kana première année na deuxième année na nini na coalition wa otakende mais si ko coalition ngo pe kufi siko musala ngo ye patika indépendant et là on y peut présent se retrouver le gouvernement bina 2 mois gouvernement 2 mois ngo toto kende muna na lingi ba kifatize ba ba ko ba ko ça 100 jours soit ko 100 jours après ne bolobi premier ministre a échoué non ko 100 jours premier ministre auti e pa ya Kabila na Katumbi auti ni depesté na côté na kata FCC monsieur ngana utaki lobby yo kana bisayo na uti lobby 3 jours na zamba ya Nsele na kuti bandako muyembe batia kuna ba hectare ba Jibin Kakonde oyo ya IDPS le peuple d'abord c'est les malheureux mboko ezamboka mawa mbongo batu luka mbongo tala ba constituer batu ya présidence ba nouveau riche oyo ba sombi ba hectare papa 10 hectares 15 hectares pa ocha bandako na biloko na bango muyembe 14 hectares chef azawa nous avons les éléments to filmer ki yango to na kosala conférence de presse na zana belément na zo ba verbalement te na kitaki na ferme na ye na bandako na dai ba cheka chana ni muyembe na mbongo ya salaire na bango te mbongo ya détournement ya république mais pas si mingi ça sort lo ba baza union sacrée mais union sacrée il peut pas bloquer l'action chef de l'état 2 le premier ministre Botier a des compétences notoires mais il a un ministre des sports ex-ministre des sports tant que l'équipe n'est comme la 8e de finale il y a un longue dans Jekamine déjà Jekamine est par terre a démissionné par terre par terre il y a un premier ministre mon temps d'expérience ni quoi Yewana et puis gouvernement sanction union sacrée frère les populations souffrent la population quinoise souffre peto keiti na suka na yango parce que otozo tala lelo au moins ba belge ba ya tozonga na kati ya état colonie que tozala indépendant avec 1000 souffrances population de souffrir ndeka yo mo lobby to monde ba pesi ba nani ba député ba du mais muna moto ezopela na population de souffrir mais ba pesi ba jeep mais muna na sa ebisa to solaranga na okuna tu vas to betela nga to ba mananga ba biloko likolo makambo te mo en vérité nga ozomona non na lo baka na yo moi vérité na hote oza pour battu de pes ozomona baka bosolo pour la battu de pes ngona mandefo bango ngo ozanga ozanga chapeau na ba moniere na peso ebele ozomona na lo baka na yo muna. Au Congo, nous n'avons pas de politiciens. Ce sont les gens qui n'ont pas l'amour de la population. Et ce sont aussi les gens qui ne craignent pas l'éternel. Moi, je t'avais dit ici, Mouna, le Congo est béni. Les pays les plus riches du monde, les plus prospères, les peuples sont dans la ruine, dans la misère. C'est que nous subissons aujourd'hui, mais c'est Mouna. Moi, avec toi, nous subissons la peine. Nous sommes comme les étrangers de notre pays. Pas les étrangers, c'est trop dire. Comme les esclaves. Comment fait-il possible, monsieur?
J'ai suivi l'exemple de Ghana. Président de Ghana pèse 1000 ambulances. Il y a Jeep 4x4 pour rejoindre bateau. 1000 ambulances. Il n'a pas donné au sénateur, il n'a pas donné au député. Pourquoi va continuer à biso mité mama bé? Que va bandino na ba député après ba ambulance oui. Mon na Robert Bible jour mosusu. O mwana na to suka jour mosusu. Ndeka bali misanga ya jour mosusu. Jour mosusu to suka ngana mabe. Parce que ba ko pesa ba Jeep. Hein? Et pourtant peuple na misère. Et na souffrance. Tangela ngai ambulance combien mama imazana ngo. Tangela ngai clinique universitaire na combien des ambulances. Tangela ngai kitambo azana combien des ambulances monsieur. La République démocratique du Congo constitue avec 26 provinces. C'est pas Kinshasa qui est la République démocratique du Congo. Tangela ngai combien hôpital général Mbandaka bana ambulance combien. Tangela ngai Kivu bazana combien. Pour s'enrichir toya kotika ba député. Hein? Toya kotika ba député na mboka oyo. Bande ko na ngai na ba sénateur, na ba gouverneur. Tane na lia minu na na kanda bande ko na ngai. Et pourtant les peuples souffrent. On n'a pas de l'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas de quoi. Jeep moko na 70 000 $. Ça comment tu vas donner bien 80 000. Salaire de bango bazoka 20 000 $ par mois ba monsieur de bango lokuta. Et ko quitter. Comment l'État peut escroquer le peuple ont souffert, on n'a pas l'argent, tout le monde papa. Mais gloire à Dieu parce que l'escroquerie, la corruption, tala. Tozali 187 pays les plus corrompus du monde. Après 2 pays nés Souki. Corrompus du monde. Deuxième pays le plus corrompu du monde. 167 pays le plus pauvre du monde. Mais yoka biloko. Muna nakotanga mokana na nzambe bandeko ba yoka. Tango na moni eloko oyo. To kemba ba député na ba sénateur peuple bo sutuka batapoto. Soki peuple ki bino te botinda bango sumbongo te. Bo babika kana bino bo bende bango matoyi na bandeko na bino batondi ya batalo koso. Na nini? Soki ba komi d'élection, ba pesi bango mo loso, ba pesi bango elamba, ba pesi bango sose pola. Bon voter biso, bon les conséquences monsieur Mouna. Pour na député pour na président. Pour na député, on connaît pas la présidence, c'est la même chose. Parce que quand on a pas président parce que quand l'équipe qui ne gagne pas, bah kobimisa quelques gens joueurs aux on a terrain sur tourner Ronaldo Messi, tu dois sortir là. Tu vas député va voter à Mabé, président va voter à Malam. Tala no makambo ezo le kabande ko nga bo comprendre ngai. Mboka na mopoto na passe tolia kate. Est-ce que mbongo wana oyo bakolo bakobongisa zanda munene te? Ata mama ye moboka ata sondi bobuke mo tata 3 étages te. Individu lokola moto molikembe ye moko atongi eloko ya munene bo mais l'état est incapable ya kotonga. Bon plutôt tout bomona c'est belge ni batikam. Ça n'est pas tous les hôpitaux. À part cinquantenaire. Cinquantenaire zani wana ya za yeme te. Basala di bachane couleur ko tia. Basu tongani. Batonga ya ne couleur à quoi ba belge ke batikam. Hein? Gouvernement congolais banda bakota. Batonga ta hôpital moko moderne te. Hein? Tala Sadio Mané. À Kenya Sénégal a tongi l'hôpital moko sophistiqué à munene jouer. Mais bino ngai songolo, ngai chunarambo, ngai béton, ngai boye, ngai songolo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ce sont les gens qui cherchent les intérêts. Bana pas si y a peuple te muna. Bato bazali bilongo comme putele na bakomi mo misune boti na mbongo ya leta bakomi lolene. Na boy kotaka ko. Ba député. Hein? Et les heures abandonnées qu'on joue, micro à Luka Tokomi Wabi a commis ma banque en poche. Il se croit comme un gouverneur, il se croit comme un président, premier ministre. Oh, comme Anine. Na tout ni encore. Et les heures Luka Bato micro. Les heures jeunesse sont quoi autre? Na la vie les heures quand les heures Aginen. A quand on s'en va la poto mbongo kuna ou ba pesa au ça ni na mo potoir. Et les heures quoi autre? Les heures journalistes ou tu vois. Et les heures professeurs d'université. Quand ba voter pour la bola. Ba bola moi ça le côté. Ba zo ko sa ba tomba na lokolo pango na mbaloy. Bakotia mosabina lisoko akoba. Mbaloy. Daniel Safarole kana ya bali ya sofa kitana na base. Ya kitana na base. Kitana na base sayo. Natanga mukana na zambi. Soki bazana mu Lévitique chapitre
25, 35 à 36 lobibo. Si ton frère est pauvre, soutenez-le. Ce qui est un peu pesé. Mais l'éviter que 25, 35, tu ne cherches pas l'intérêt ou l'usage des autres à faveur des pays ou à faveur de Dieu. Bango ba kota kuna na intérêt. So na comme député, na ça motion de défiance, na ko doit Jeep bango ba zuit. Ba boy misu ba. Non zela non. Jeep ba zuit bon. Oh ba boy Kabila pa pesa bango ba Jeep tu sais. Ba liboso kuna ba zwa to ba zwa de. Ba zwa tout ça c'est la corruption. Ce que ba boy pour. Non, eza Kabila, eza Tshisekedi ba corrompa kaka des chambres de parlement. Ba ko sa ba tuté. So ki ba boy ba la sa bango te. Moni Jeep Tshisekedi sombi. Biso to Twitter, to imbo corruption. Kabila sa na lobi Kabila sa ki to fera quitter. Asalaki no? Asalaki. Alors, mboka nini ba président bazo kota ba corrompre ba député na ba sénateur. Mais si ko ba député ba sénateur eloko nini loi nini ya malamu ba ko pesa pour na peuple. Hein? Ba ko pousser pour élection. Ba ko tindika pour élection. Élection pe kozala te seni ba koluka ba ko voter ka mutu na bango ba tchepa pesa ba programmation. Alors, mutu na bango ba lingi. Mutu na bango nani? Hein? Basa ebele wana. Comment mboka ko souffrir na kati ya bato lolengo pourquoi? Philippiens alors 1921 tout en effet cherche leur propre intérêt, non l'intérêt du peuple ou l'intérêt de Dieu. Ba ibango nyoso bazakuna, ba sénateur, ba député, ba ministre, ba bourgmestre, ba gouverneur, président de la République, ce sont tous qui cherchent leurs intérêts, non l'intérêt de Dieu, non l'intérêt de la population. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est Philippiens chapitre 2, verset 21. Ils cherchent leurs intérêts propres, non l'intérêt de la population, non l'intérêt de Dieu. Est-ce que Mboke Gota Moulandingo? Hein? Moutangone. Fachi Beto Luke intérêt bana mboka. Fachi Beto Luke intérêt mboka. Il y a des combats. Akititi na Est. Mais dans les autres cas, moi, Binosobi Akititi na Est. Rôle la chef de l'État. C'est le garant de la nation. Hein? Il faut comment? Comment quoi sa république? Akuti pepe kuna na kata. Il faut agender. Papa, qui m'a Est la Fachi aussi sangote. Pas aussi sangote mokolo mokote. 122 groupes ya rebelles. Et c'est pas financé le Congo démocratique. Et puis, dans le Libanda ya mboka, na ba intérêt ba mindele, pe ba vandi toujours ba rebe place ba or ba diamant ezali, fatia aussi ça ngota mokolo mokote. Et c'est loko au comité international vandi, biso ba congolais to vandi, to s'organiser, armée mobutu kende ke zongi na comité international ndeto ko sagero. Kana fati boye. Parce que fati azo kana bato ba pese pouvoir te. Balianse kufi bango pe kena mitema mabe baniko kaleye yango monike makambo mboka ezotambola te soko tunta mwana na muke libele mboka ezotambola yi papa to kufi na biso mboka etambola kate. Merci mwana mboka, merci mwana mboka aza musala nzambe batebele bayebiye prophète ngefa lelo momoni alexis tambi mwamba oto tweeter ninga tweeter ki par rapport oluba ki mambo wa Congolo pende to luba ki mamuna yo taka ngawa te mo pe nazongi sima na bengo za yo taka ngawa te muna kaka yo muna Cédric ya ba donso ka étranger ba donso étranger tambwe mwamba ngana to beba na ki arabi muna na mo pe so raison muna kona mukole bimisaka solo e baka maka bo solo muna matata poni o congolais te Burundi ya mabe ya makila mais yo ndima lelo lelo tambwe mwamba ibola nanga bande. Nalabaka tambwe mwamba aza même 50% congolais. Tala ka forme quoi finir wana. Ba congolais. Quoi fi wana. Otala. Est-ce quoi fi ba congolais? Non na fingi te ngana finga. Na éducation papa na ngefa pesa nga pona finga batute. Mais na zolo ba vérité, quoi fi wana tambwe mwamba. Na mwa di bandi ko pembeni. Est-ce ba quoi fi na ba bandi ba congolais. Na lobi na yo muno takaki ngawa. Muna moto wana congolais te. Un Burundais, père côté Mosugande, on termine par dire ce boy. Les lots à Mwamba azali pour ce que Kengo a fait. Au Motamamo Azalaki. Non, Kengo Azalaki, Barabaki Congolais Zairo. Congolais. Tango Batake Akimi, on a parlé de moi, je ne suis pas Congolais. Je suis Polonais. Ma mère c'est rwandaise. Kengo va donner d'autres. Bon, on dit, mais c'est maintenant. Tamboua, c'est la même histoire. Bayaka Congo pour l'intérêt. Papa, les pays les plus infiltrés dans le monde, dans les institutions supérieures à l'État, ils ont Congo. Tu regardes la guerre de Mokolo Morote. Peut-être que ça a été Morote. Parce que
mais mosala nzambe aloba vérité olingi nazolakela te nazoloba bavérité bozosibiri yango tozosibiri yango nakoloba vérité c'est oyo nakoloba yango vérité yango tomonake tozosibiri tambwe mwamba na moi na Twitter moko il a poursuivi na 3 500 000 dollars oyo ebungi na parle na Sénat c'est lui on te aza na Belgique lelo et puis eloko epesinga soni mpasi mingi muna azokoma na Twitter alobi ngai nayaki na Congo kosala mosala je ne suis pas congolais je suis nationalité kala Belgique nde nationalité ana to na 5 nationalités kala et puis bino ba congolais bona compétence te ya kojuger ngai c'est l'humiliation vers notre justice tandemo pour ndoko tela nani il pas chana nationalité comme américain on tabisse ma nationalité non nalobi azali américain azali américain n'est pas congolais c'est bango nyonso et tani yango abino azali normal te logique te parce que boti bato partout bana partout ya mo kana libota akoki na sangsate ça comme président osali ozomona batambo bandi kodevoile ba secret epesenga pasi muna ntango namoni eloko na ime tambwe mwamba ministre ya Kabila le père ya Tshisekedi le père alongwe pa le père akomi pa ya Tshisekedi et puis tambwe mwamba moto apesaki ordre babeta avion ya ba congolais oyo ezalaki na ba commerçant likolo na guerre ya RCD. C'était Tambwe Mwamba, un criminel de guerre. Il a ses sons dans sa main. Il marche avec les sons des autres. C'était Tambwe Mwamba, un criminel. Après 6 verset 10, Assimi Makile Abato, ministre de la justice. Oh, Mboka Congo, Mboka chancelier Pamba. Alors, ministre de la justice, pas deuxième personne à Sénat. Nyokata longo l'impose. A conseiller bizarreté. A qui a pété les plans. Lelo Tambwe Mwamba a Wangani Congo démocratique. Moi, je ne suis pas Zaïrois congolais ou Zaïrois. Je suis l'étranger. Prophète Gefal, moment où on est aux pélatos, qui est négatif, moto péla. Ah, bah, bandolo ba to ba kota union sacré, bangwa bazana vision mo konzamboka. Mais bah tu le coupe ba bando commissaire papa na place na mais bango mo bataya nini ya IDPS ba mo balukela ye pas aki mutabatuana po aboy ko libérer. Ako baluka nani muna yonde okoma juge na ngai. Tiens. Yo muna Cédric roi de Makembese ozali nde juge na ngai. Na lobaki na bino awa muna na kolobamba mbalete. Na be mo Tambwe Mwamba na. Omoni tata na ba. Mais bah qui ministre économie. Ministre en vie. Bah économie à la République du Congo, aïe bah ma fiance. Ya ko livrer moninga na ndenge nini parce que so ka livrer Tambwe Mwamba ba secret ko bima. Kabamba ki union sacrée ya koti kuna papa union sacrée na lobaki na yo union sacrée ça dit ensemble ya ba réfugiés ba criminels politiques na ba criminel en cravate na ba criminel o basimbi économie baké ko kima kuna po fachi abomba bango fachi ko bomba ba voleur te ba délinquant te akum ba criminel économique te ba seigneur de guerre nyos ba zaka kuna non ba lumbala ba zaka kuna non mais malgré chance ba nyatiena na France kuna a resté 15 ans 17 ans il y a prison ba y a une infiltration. Ce sont les kabylistes. Bah une idéologie à kabylisme pour pas mettre un coup d'état, bah renverser pouvoir oh yo. Tu sais que Niboul, bah conseiller mon Niboul que tambola partout dans la ville partout dans la tapage, bah donc sous caméra bien. Caméra n'est mouillé bien l'équipe. Ah ça bini pété. Ok caméra. Non monsieur, toi comment on a comment assistant dans le camp caméra. Y'a un bâti à mon yet. Cour constitutionnelle et Sengi va valider mandat ya président du Sénat mais Sénat boy qui est na tête ya Sénat zani bati le kwebo moto ya Kabila ya makila na bisaki bino Kabila mais toi tu ne sais pas la politique hein. Nalobi yo yebi politique te na ko pesa exemple oyebi ndeko Basile
Nenga telemaka na les gouvernement ya Kabila. Ko loba ko finga ndeko basi. Tant Kabila benda yaka comme ministre comme ndeko Kabila basi la changé maloba. Ah bien, on a choisi Kabila parce que Moussika est un homme logique. Quand il pas bendi, il peut pas chanter. On a tout dit en gros parce que toi tu sais pas la politique. Tu es un journaliste maintenant. Oui, politique était. Politique est sacré. Faut comme Moutanan, il y a Fachi. Même à combien il y a mayele ya Polosona Pelengendu, Yangoto Bobo a tourné ma cam. Elle a connu le Kasikoyo. Bati a paix. Est-ce qu'on habite à Tosso Bakanga Mbongo, Tazaki dans la Sénat? Oh, il y a un sénat primaire, secondaire, Willy Bakonga, qui est dans la Sénat? Bah, mi bignon sur ma gueule, bomba makou. Faut pas le canini. Ni na bango ben immunité na bango wana. Moi Bakanga bango ça. Sont des volés. Sans qui m'a Mbongo na Brazzaville, mais Willy Bakonga na lelo. Bakanga pe était Azali kaka na Sénat na ba milliards na ye. Wa de tourner Mboka Congo. Mboka autant na corruption, mais pourtant les peuples vont souffrir. Moi, je suis pour la population. Si quelqu'un connaît à l'écrit, ceux qui bakangi, basede, ma tête à pogne. Effectivement, Bati Azaki ministre de l'économie. Azaki ministre de l'économie, il y a ma tête à pogne. Les secrets vont sortir. Lui aussi s'est arrêté. Va bloquer Togo. Ça dit quoi? Et comme ici, crise, et ça, il y a des parlements, la présidence. Ndembo soit côté. Si ka boy bazara bato Kabila. Hein? Doti lo bato Kabila. La lobby bango wana bazana haute parlement. C'est haute parlement. Bango bazawana ba bloqué. Ça dit maintenant to côté na conflit entre président Soussou na Sénat. C'est là mokolo moko akole. C'est là mokolo moko akole. Hein? Par contre, on a conflit parce que le Sénat a eu qui présidence, le Sénat a eu qui constitutionnalité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Dans la démocratie, il y a le partage des pouvoirs. Hein? Soit que balongo immunité na été, bako kanga matata poyo te. Si on arrête matata poyo, bako kanga pe matata poyo ça c'est que bati fi ministre, il y a économie, il a aussi beaucoup volé l'argent de la République. Donc la République de voleurs. Est-ce que le IDPS va continuer à colloquer? Batna 4 bazo ko casser sous président entre nani gouverneur nani nani na baron kolobela ko moko te gouverneur se prévoir. Pourquoi ce président ça association de m'affecter? Hein? Allez ba quitter. Hein? Pourquoi le gars bato propre ça union sacrée te? Ba me mambuka te. Ya bata propre bango. Alinga bato ya mabe wana basala ba crime o ba paralyser économie en mboka. Les conséquences ba lobi boye dans la de 6-7, c'est que l'homme aura ses mains moissonnières, président de moissonnier bango. Mais dans 4 élections, il y a présidence. Est-ce que l'élection et Zali, il y a un cahier de charges et là on a la population bango cahier. C'est ça le problème. Est-ce que le soba tout noter que Moussa Lanzambe babi question vraiment au retour la caméra répondre. Bato bazo la noter on zo bisa batuke. Est-ce que l'autre roba boké tu mambalo bagazan a raison? Na sapé en au zapper moi so batu ni yo moto pesa batu auto bisi batu batapoto bo fongola misu bo kabela reso batu so ba 5000 baza na l'élection baza maele so batu ni élection so ke yi ba député ba voter bango to ba voter bango to on so baza voter bango tambala moto bongo c'est comme tant président bazong c'est to bazong c'était le président ko zoate. Merci. Ça c'est vérité. Là non, j'ai dit les choses. J'ai dit les choses. Au moins les députés. Tout sera sanctionné comme M. Lézé. Comme M. Nanseki. Bazindeko Bazi. Seront tous sanctionnés. Côté président. Et tant que vous avez la tête, vous avez et ça, quelques individus, le président a risqué à zoater sa mandat. C'est fini. La population peut voter. Mais la population va mis sur la tête. L'équipe qui gagne, l'équipe qui ne gagne pas. Qu'est-ce qu'on préfère? Tout le monde qui fanatisme. Même Macron a collé la France, Moïse Katumbi. Katumbi. A côté que son boka n'est pas il y a juif na ba Zambien. Boto tsanali. Té to kotaka moto ya koki o to kopesa fa la kodwa sur présidence. C'est fini pour le chance ya mbala mo ya kodwa. To kotaka netre mo to ko caméra. Caméra. Ata que la biso nda lo ba lo pa moteka na Burundi. Azate. To era to komi na papa nzamba respirer biso to luka nani ya akobimisa biso na mopoto oyo na libongo. Kabila sawa na koyaka disute. Kabila zonga na Rwanda na Uganda na Tanzania.
Maman livre mais mobile n'a zali to bozo ngse comme mon pote na mon pote. Merci mon amour à tous na biso wa mais toko l'exaboité donc qui journaliste moi pèse information matanga maman chako asali ebele na kati ya Congo awa depuis na tanga mobutu wa maman chako bazo sekisa batu maman chako bazo saba théâtre maman chako asali ba rôle ebele mais na matanga ni toki ba soda ba yaki ba meka ko sala moi des autres wana na 16h air président apesi l'initiateur au panza batu mais 16h bazo sala nini okolo bani place wana. Bon, la loi c'est pour tout le monde. Yama tolobi muna mboko ya mboka moko ba injustice. Président Lobaki 22h. Mais tu vas bien maman chako za star. Hein? Quand on a matanga ka ba ministre to décorer ya communal. To décorer bo décorer kaka bo musicien. Maman chako pas salé belé. Maman chako pas salé belé. Ba ko décorer ba décorer mais ça pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, système ba soda na biso ya ba Congo na ba sabotage na biloko ba sala mona biso tozo connaître efficacité. Président la misala ebele a kosala pona mboko ko changer bato mentalité surtout ba soda na yo. Hein? Maman chako ya star. Hein? Ozo mona ko panza bato ça des ordres pourquoi? Hein? Bazo le kadi maman Olivaya. Hein? Obe maman Denise aya. Ozo mona parce que maman Olivaya ki maman Denise aya ki memaka mabozo bana bango et salité. Hein? Alors to changer to yebaka. Au moins mais ba de tout ba baka. Ba cherche ba ndenge mo côté, ba cherche ba ndenge mo côté. Ba se la kiseni. Hein papa? Il y a des femmes et des femmes hein. Au monie boy, au dit mais o ba sandaye. Pe au monie mo so habiter o yote. Ni ba li pe ba ndenge mo côté. Même pe dès vous allez l'autorité reste l'autorité. Hein? Bangamba otika pe bangamba, mais tu vois niveau. So bo ça maman chako boy. Hein? Mo kile ko bani. Hein? Yo muna ngai to ko bani. Ezali mawa mingi. Attention ko ba yo na ngai te biso be to sa musami na Congo. Oyo sala ya musami. Oya mama chako ko reconnaître ngote. Hein? Mais oya yo ko informer bato mokili mo. Qu'est-ce ni? Ozomona dosage surtout ni Baptiste. Ozomona toujours pendant ça ba vérité. Mais sur le commis boy 2 poids 2 mesures. Yo to zala mo ta IDPS fo oza mutu mo fo ba soutenir yo. Nga mo tanani? Ozalaka. Nga za mo ta IDPS. Ozalaka te. Ah! Votre représentant Tshisekedi. Est-ce que comment ta IDPS? Ah, là on va perdre la bossani. Tout na Kabila mona nga. On no liaka mbongo. Non, lia mbongo te na boya mbongo Kabila na maman Olive na 100%. Hein, to combattre Kabila to ko essayer. Na peuple congolais. Motuka ya mutapesa nga batapoto kinga mapesa nga motuka na somme aso na motuka na tele na chanja ya boteko ya motuka kende una teka motuka ala bekila te pia ka Congo andeko esasi muna le message Gaspard pesa una teki motuka boka te mama Chantal ozoka est-ce que muna wa na carne otambula essence bomi muna na mafuta alors bien ko liaka la gouvernement liaka la clinique non, na ko la gouvernement parce que nazo ko s'opposer na ba faire na bango bazo ça. Ba yebi peuple te gouvernement. Moko ba ko ba peuple nazo ngi pona gouvernement. OK, parti ko ba peuple. Net lelo to yebi te. So il faut le président. A ko changer te. Bon, tu sais que d'ailleurs qu'il y a peuple d'abord. Peuple to ki ba discours na yo. To on ba député ba dernier staff ninga za kibongo nda. Ba dernier staff ozo mona. Ako so penga information na dinani na bureau na OPC conseil. Ngai na bureau ya staff. Ngai ngefana bi so to bête na biponda pena ngala safu te ngai po ya méchant ngapena méchant safu na la conseil safu oh monsieur nini wana zolo babo mais $1000 lo bimana $500 oh ya safu aya ndekoleze taslimbi sa ndekoleze nani je ndekoleze pe rien mon pote non mais c'est très bien ko wana non oui mon pote ngai ne pesa moi mi batière nanga président yo ka ba conseil ba yo ka ba bongisa gouvernement ba yo so ba bongisa ba gore c'est député mon pesa pour pas partir na so comment ngala ko za député na ko za ba bilo na bango te ngala ki bango na ko za député à likolo ko ka ba Fayulu fala da sous présence en boko eso esi ni na Fayulu non akotika na ko pas présence akotika ka leader politique ya monene na présidence hein obanga ni na présidence ndika za kuna yoza musala nzambo banga ndika nde mais bible ebisi bisoni Matthieu 10
verset et 16 avobima oshika barabara oshika ba egoniata yo ko ebisika ezali egodwa yo okotela mbembe tona yo moto mabe tena sika mabe muna linga ngai te nabi soko moni moto mabe so ni kimati kima oba shiraka baba o meliki dibu meko vimba ota miso okufa nalia nini nalia ndika au nom de Jésus yo linga ngai te la vérité, non, quand la pomme la biso, tozali pour contre tête pour la population. So que même mouna ya wa passer. Ba bisi yango nini, ba kare yango nini. Hein? Ya ba niveau nini. Mbongo ezo bimate bato futa bato te loko te bande kona ngai. Est-ce que biso to ko ya pene na mboko pona ba député na ba sénateur na ba ministre na ba président? Et comme quoi social peut vendre photo zela nanu social peut vendre mbongo ezalaka te mbongo ya biso wana ba ya ba chip wana de lix et outil wapi ça dit quoi nous sommes escroqués sur notre pays propre zozela rabanzela ba prince rabanzela ba prince bakende kuna basana boy non ça dit quoi Ephésiens 5 verset 14 toi qui dors réveille-toi congolais fungola miso toi ba détenteur de pouvoir ata banyokoli biso lelo bakoya kaka ezoka mwasi osala funda ata emoko luka fumangani okoluka ye kaka to fingi ye ata zole sali boye okoya kaka ça dit quoi maintenant tout se préparer na sanction na 2023 parce que mboka ikufi te 5 ans tokonesaki ye nini soko okende na Brazzaville dans 10 ans, que nous avons un aéroport Sassou à Tonga, Yamaya, il y a Kwasi à Mouké, à Brazzaville. Bah, énorme international. Il y a qu'un Oyabisoa. Vous les autres, les autres, ça dit quoi? Kabila tiré Bisoka là-bas. N'a pas pancarte, mais t'as mon tisséqué d'ailleurs. Ça l'a côté. N'a pouvoir, n'a rien. Tu vas changer combien de gouvernements? Bon, on a un petit peu. Hein? Congo a Mboka Moro Béni, hein? Taxe, ça peut ma journalier compte combien de millions. Ce sont les gens qui prennent l'argent, ils mettent dans les poches, ils foutent les députés, ils corrompent le bango pour bandi malois la bango. Fini la récréation. Hein? Nous disons ceci, totalement, total à Congo, Mboka, mon partout. Mboka tobengi yango ya mobolea, pays peketele eza kotambola. Na pesi mbote na ngai, na mama na ngai batondoke doxy tojo na kati na Suisse les kibasinyo na kitoko. Na pesi mbote na grand prêtre papa Ngefa Barthélemy Motodoua oto bengi ye Asia Boga roi de Borsalino to pesi lisusu mbote na Noko Niko Yuyale na mama Rachel na Paris mama pasa kelele libungo pelele njobi moko pelele bana misa to pelele to pesi mbote le président Michigan Gageli, le grand charismatique Yabana Ekonda na Bikoro, Somi Abe Ekonda. Plus que pauvre Kangabongo, Kolo a Pambolaye, na maman Moseka Monski, Otobenge di Bongo Mbisi a Moindo. Merci pour le Pambola. Tu penses que tu as souka na Gauthier le roi d'Angleterre? Ouais, si là. Bazo benga yo ndima lisute na simbote ya suka yango oyo. Kolo apambola yo. Le roi de Jimpa kola pambola yo et Tony Mabela premier conseil na kati na Kolo apambola yo. Président wa Roma na Londres mokonzi wa diaspora apambola yo. Mama Alphonsine. Aopesa mbala moko. Mo ba deux goyani. Mama Alphonsine. Ngenge sula. Poussière, mon pépé. Tindika bango. Mon pépé, kumba bango. Maman Francine, azokanisa bana ya Goma. Kuna yo député Kachoko. Yo sénateur. Nani Choko? Sénateur. Maman Francine. Maman ya bana, mon peuple a nous tindika muna.
Merci. Merci à ma mère Méline Zemba. Monter ma tous pépélé en béton. Merci à Tébé Bandarabis, mon boss, mais c'est dit Pumba. Regagne à ma caméra. Christian Tour et Mukendi, Mutasim na montage. Wana, na prophète Ngefa, tout dans prophète Ngefa, question sur la tout na eux. Balbi ce que les recherches aux ala, ce qu'on voter. Ce bâti trois candidats. Bâti Elongia Fachi, bâti Elongia président, Elongia Kabila, bâti Elongia Fayulu. Na bango misato voter na. Na voter à mon côté. Attends mon côté. Ce sont les autres de même plumage. Merci. On a voté neutre. Merci Tokatia. Merci Tokatia. Congo France. Bisona bango. Bango na biso. Bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya Kolo Masolo danger. Masolo kitoko. Congo France.com.